Yawe ebele babandaki janvier kino lelo bakomi yango te. Kasi yo bateli biso uta janvier kino lelo décembre. Na yango topesi na yo merci. Tosengi présence na yo ezala na biso. Début peut faire manifestation na biso, tosengi présence na yo ezala na biso. Force nyonso tu oyo ezali ya yo te, oyo eyaka mpona kobebisa to koambrouye manifestation na biso, toligote yango dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tosengi présence na yo ezala na biso du début jusqu'à la fin ya mamne surtout tokosala awa. Tika ete oyo to ezali ya yo te ezala mosika na biso. Ainsi je prie na lobi amen. Biso lelo ya biso veza lelo. Tozo clôturer année na biso lelo. Na yango lokola nzamba batelio na janvier kino lelo décembre. Beta maboko pona nzamba. Beta maboko beta milolo. Le sambo ya président Jackson ezalaki ba mama ba belate. Ba mama bazwa bokonote. Ba mama bazwa ba problème te. Ba mama nanga na kokufa na bango elongo. Ba mama alobi soko toucher mama moko o toucher ngai président Jackson. Nde tina na yango akanisaki bino makasi. Basali na kanisa basanza ebele azangaki kimia pona bino ba mama. Tozalaka na ye tofandaka na ye. Kasi tanga zo kanisa pona bino ba mama etouchaki pe biso salaki biso passe. Bato bako kanisa ke ministre moko apesaki ye mbongo. Député moko apesaki ye mbongo. To gouverneur apesaki ye mbongo te. Ezali nzambe na bino ba mama. Nzambe ya bana bitike. Nzambe ya ba personne vivant avec handicap. Nde nzambe wana zana bombo. Nzambe wana lobi Jackson mwana na ngai kobanga te. Naza na we longo lokolo za na souci ya ba mama wana. Lokolo za na souci ya bana bitike. Lokolo za ba mama we bazalaka nanga na moi na tongo pe na butu basepela ta na moke o ngana zo. Viva! Fondation Congo Tozala Bolingo, viva! Est-ce que baleki biso? Toloba eke atama itogomela. Lelonde? Lelonde? Karto ya soso na soso nyo moko nakati ya nzongo ebimisaka solonyi. Saki ya loso na verre ya loso nakati ya nzongo ebimisaka solonyi. Équipe ya Fondation Congo Tozala Bolingo Bungu. Et ya quitté pour la politique. Eza en politique. Eza makambo politique. Eza azibel. Mutoyo ayeba quitté ayeba lelo. Fondation ebandi depuis 2013. Ba maman o tozala na bango na 2013 2014 na Makadam. Est-ce que moko kozala aw? Tozala ke belez. Oyebi moko esalemi awa mokolo esika lobi oyebi singa 60 personnes mais 280 personnes babengi nalobi mer tobunda kaka mais ndenge tozalaka na esprit ya bolingo
C'est pourquoi les lots fandi bien mobulu te tozo sepela to beta na mamu. Boyebi pasi oyo nga mwana na bino na mungu. Na oyebi sabino te ke bo vote nga na tikala ko lobeloko wana te. Mais na oyebi sabino ke omoni muto aza pembeni na yo wana. Linga yende ngo milinga ka yo muko. Na yebi saka jeune ya lelo ke kofinga veuve te mutaku feli mobali te po biso nyonso ezanzela ya biso moko. Nzamba atikala kozo batu mibale mbala moko batie bango na cercueil mais bazwaka kaka moko. Soki mobali ake babengi mwasi veuve, soki mwasi akei babengi mobali veuve. Ça veut dire tango yo koseka bango lelo mais yo tango kokoma ndenge ya za baosala oyo. C'est pourquoi tu as un métal à la jeunesse. Je suis déjà que na communauté lokola bino. Na solo la ki na nzambe na ngana lobi nzambe. Soko pesi ngaka souffle de vie. Ko pesi ngaka na koseka ya malamu. Ngape na bavevu na bana bitike na ba handicapé na otika ba. Nayoki directeur de cabinet nanga ayebisi bino eloko moko na lobaki baloba moko. Image yo bazozwa ekozala en direct na TV. Tant siko bakomona na TV mwana na bango azopesa bango me a expliquer bango ke na eloko te. Oyebi bilakeli balakela bango. Siko nalingi nasala eloko moko. Vaut mieux na liesa baparent nanga. Vaut mieux mwana etike moko. Maman veuve moko. Jeune fille moko. Jeune garçon moko. Azo ata ya muke po mbala sima baparent nanga bazwa ya kolia ebele. Na bwaki lipa nanga na mai po nesala nini. Mutu akosa bino te eza mutu te tozwi lisungi ya mutu te. Je pense na communiquaki bino ke ba collègue nanga bakoya. Alors ma collègue tango bayaki toyokaki ngana lingaki hypocrite te. Boyoki nga bien. Ngana koya kotelema na mutu liboso na bino oya kokosa bino lobite. Avwa bayaki epa na nga tosololi na bango. Mais na kuti ke lukute eza na kati ya munoko na bango na zongisi bango. Bayaki vraiment ebele bayaki na mituka mais na lobi bozonga. Nazana besoin te bokendo kosela ngamba mama na nga. Ça veut dire lelo oyo soko pesi fondation confiance okomiyeba oyoza. Soki lelo oboyi kolanda bilanda ngulu ondimi konyokoma ondimi olia lipe ya kokauka me ozala na bolingo na motema mutu akointimide yo akozala te. C'est pourquoi bomoni soloka na biso elobaka aimez-nous vivant. Basungaka ebembe te po ebemba koyeba couleur ya cercueil oyo kosombele te. Mais bakotisaka muto ya azobela na hôpital soki abiki akoreconnaître ke soki yo te mais ero na kufi. C'est que na vie tozala na bolingo. Bolingo nde ezozangisa biso na mboka na biso. Omonyika mboko Congo eloko ezoboma biso eza bolingo. Nga pe nakotia fondation ndenge bato nyonso batia. Nakomi fondation Jackson. Nakomi pe fondation mwana nanga ou bien mwasi nanga. Mais pourquoi nakei fondation Congo tozala bolingo? Parce que na croyais que mboka ya Congo eza bien. Mais tellement motema mabe etonda. C'est pourquoi mboka ezokende mabe. Fondation Congo tozala bolingo vivre. Fondation Congo tozala bolingo vivre. D'autres bapesa oyeza. Ebele ba mama baza awa bayebi mwa pasi na leki nango. Na kikoloba ke muyibi te. Po mboka nyonso nga na tamboli tobutika muyibi. Soki bayibi yo okozwa mwa mayele. Nga vraiment bayibi nga trop. Bapesi nga siko mayele. Nasiko na lingaka so na yepa na yobi melanga fufu. Po lobi na yeba ko siko ba misusu na Kongo ezala so bimelie ake koluka mbaso abwakeli fufu na yeba.
nga bayibi nga trop. Dernièrement nalobaki na réunion ke salon de coiffure oyo ebanda bomba bible bakotaki bayibaki biloko nyonso ata if na vipi souvent bayibaka ata unalinga osala action nde nayebisi bango boyiba te ata mai ya pompe na otoka na opesa bamama place bondoki azalaki azomituna ke elo nini ezosalema na mwa mobali oyo biso tozosala boye mpo nakende liboso te me ye azosala nini azokende liboso nde place nayebaka bisoli ya bamama pere moto asakanaka na bino te asakanaka na nzambe moto oyo ayeba makasi abana bitike te seka ayebi nanu yesu kristo te moto oyo ayebi pasi ya handikape te seka ayebi nanu yesu kristo te ngana akendaki mosika mpo na koloba ke bamata bakita oyo naza nango famille na nga nyonso bakolala nzambe batravailleur na nga baolala nzambe me mpo na mama moko akozwa comme message fondation Congo tozala bolingo ezozwa kaka bamama veuve te bapapa veuve te bahandikape te me ezozwa motu nyonso na idée ya kie soki toza 1 million de personnes toza déjà na esprit ya bolingo seke biso nyonso tokobanda oyo moninga na nga oyo ndeko na ngai moyen nasalela ndeko na nga mabe eza te seke bolingo wana soki ekotio na motema mbala moko mboka na biso esali nini sikoyo nazolanse message ndenge namoni kame félicitation na média FM Maluwa namoni Patrick Kitoko chaîne d'internet bon bachaîne misusu eyete vraiment nazolanse message tozobanda likolo na bakonzo bazalaka likolo balemese je connais le Congo balemese que je connais mon peuple balemese que je connais comme le peuple souffle mais basalaka te il faut kozala nanu na bolingo fondation Congo tozala bolingo azo rappeler tout honorable son excellence que tozala quand même na amour omoni ndenge olingaka te ke obeta libaku okweya wana kondima pe te ke mwana Kongo asala nini abeta libaku akweya te ça veut dire tozala na bolingo tolingana ntango toza na bomoi toprofite mpe biloko ya Kongo ntango toza nanu na bomoi eza te mbula ebeti mire ekweyeli biso tokoti na seke ya kitoko courant totiki yango na ndako te me courant ebomi biso ces choses de fondation Congo tozala bolingo azo rappele mutu nyonso mama oza na mwana na yo oza déjà 19 ans komata aza jeune fille jeune garçon yaka na ye na fondation Congo tozala bolingo asomba fiche na ye tout action oyo ekoleka soki voyage soki nini nyonso ekoleka na fondation aza bénéficier parce que aza enregistré ngai moko nde na lobi bamama ye eske tozalaka boye tomema mwana lichombe moko boye o basengi $3000 tomema mama moko boye o abukani loketo basengi $1000 mais tozosenga sur média tolobi boye yo ofandi na poto ofandi ata na Congo na Afrique awa soko ozala na motema ya kosunga soko ozala na mposa ya kotia kesi na yo toza na bana bitika plus de 112 il fallait bakota classe il fallait balata uniforme soki ane oyo mwana moko aprofite ata na mwa moke na yo nzambe oyo atalaka bato aotiki te tosengi soki oza kaka na mbongo na yo ubia na eloko na yo oza libanda ya mboka meka kokontakte biso na banimero ubia kolanda banimero moko bakotia na bana biso ba télévision ubia olanda biso na ba TikTok ubia ba Facebook ba media nyonso ekozala botindela biso alors nazosenga na mboka na biso mobimba nazosenga pe bakonzi ya mboka bameka konéglige basurtir te baasbel te mpo na nini parceke mboka na biso okopesa mutu moko moni alati kaka veste me koya kosalela mbongo wana azosala nango te yango wana tosengi na bamedia na biso nyonso bakata esika te tozosenga lisuni
ozana mbongo na yo olobi te nga na atiela bamama na nga forage ya mai toza kote ya mpasa wana bamai ezalaka te o nga nazotia bamama na nga courant toza awa place mosusu bacourant eza te lobi bonanes courant ezali totika bahypocrite courant ezali alors nazosenga soki oza libanda mboka oza na moyen d'énergie na yo meka kocontacte fondation Congo tozala bolingo ntango tokosala action wana tokotindelo baimage tokosala tout en preuve ke omoneke awa toliaka eloko ya motu te tokelelaka mpe te mais soki oza na bomoi na mawa na bolingo basala nini basunga biso te yango message nazalaki nango bino moko bomoni ça veut dire tozalaka ebele par rapport ya mboka c'est pourquoi bomoni ndenge toyebi bomeka komitala bino moko bino bamama nalingi mwana nyonso oyo abanda kotanga te atanga toyokani mwana nyonso oyo abandaki kotanga te asala nini mama oyo abandaki koteka te asala nini eza histoire te nalobi ke na politicien oyo bofotenga naloba deja ke bamama na nga basala misala banani bazalaki ntango tosalaki mwa œuvre moke ok merci beaucoup me nga nasengi ke ndenge yo oyebi ke gratuité eza te nazosenga ke mwana na yo na temps oyo chômeur ata moko te nazosenga na bakonzi ya mboka soki bozolandanga bandeko na nga tomeka nano komettre discipline na makambo etali bafondation na ONG tozoya bapauvre bamandia na kosenga na balabala soko okoki kosala sculpture te sala nini tika j'ai dit ça nazo soumettre ça et naza d'accord parce que ntango ozomema mwana omemi bato mibale okoti na bango na nzela bopesa en tant que internet likolo ezobimisa mboka lokola ya bapauvre mboka moko ezanga se elelaka kaka il fallait tobomba kolela na biso nalobi kote liboso likolo ya bakonzi bameka koorganize là je profite ya kosalue nanu fondation Denise Nyakero première dame et madame Olive Lembe nazo présenter fondation Belle Fali Poupa ba fondation sebele pona natanga mais nalobi soki tokoti réunion ya ba président ya fondation tomeki kozwa décision ensemble ke tolela te soki mutu akoki nanu te atika akabela structure oyo ezokoka makambo bato wana ke kobanda kotambwisa bosunga bosala boye mpona nga esalaka nga mpasi mpona mboka na nga kongo na nga nakokufa me naoloba verite toyokani nasengi bongo mpona bango balobaka o boyeboye non nalobi bakonzi bameka kotiaka meme discipline partout ekomi kaka kosengasenga tokosenga ti wapi eske na poto babola bazalaka te me mpo nini image ya poto eske osomona mundele na kati ya mokanda témoin de Jehova bakoma mutu mwindu nambo koma mutu mwindu azalaka masase ebeti konyoka masimbisai mundele azalaka kaka na immeuble na place ya kitoko totika babiloko wana et je profite bamedia mosusu oyo elobaka ke non makambo balakisaka mutakala ya mboka te parce que biso kongo tozala bolingo tolobi ke tobomba ataka meme mabe na biso yango nasengi bino tokomi na suka bomoni nasali discours ebele mais eloko ya kokanga na mutu ya boye mutu oyo aza pembeni na yo wana linga ye ndenge yo moko osali nini ndenge olingaka pe olata linga moninga pe asala nini ndenge olingaka kolia linga moninga asala nini c'est pourquoi nasengi bino bamama na ngai
bozala pressé te. Bozala pressé te. Baloba likolo ya pressé museleke te aleka yo. Anayebi pe histoire ko. Museleke te aleka zandu likolo ya vitesse. Alors yo maman na fondation zala vraiment prudent ya mutu soka ya lobi a baloba kana loba ke tozaka na procès ya moto ya koloba. Je pense na komi na suka na bandaki ko benda tout ça pour na faire pour comprendre yo 2023 yeba ya oyo kopi ko ça va zwa carte na yo de docteur na zozo ngisa micro et par bateau bazalaki nango avec animation ya DJ en attendant service protocole soki bazoya tobeta